bokota, ingeta la famille, bokota, awa dossier sur dossier, awa makambo sur makambo, awa ya somo, awa penza ya pasi pe mawa ba comédien. Ka ndenge toyebisaka bino ba comédien bozolukaka nini? Ba comédien bozolukaka nini bandeko na ngai? Ezo sala pasi ya makasi, ezo sala pasi na motema, ezo sala pasi mingi bandeko na ngai. Ka ndenge toyebisaka bino toujours soki makambo ezo sala pasi tokoya koloba kino makambo yo ezo sala pasi, soki pe makambo ezo sala pasi te tokoya lisusu pona koloba kino makambo yo ezo sala pasi te. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na balandinyo soya kala, bienvenue na balandinyo soya sika. Ka ndenge tobiye bisaka bino bato ya sika boye imalamu na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Tokosenga na bino en tout cas bo s'abonner massivement. So kezambala liboso penza okoti na chaîne na biso ya Kisongi officielle, tokosenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bo s'abonaka bongo bo bosana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka que à chaque fois que Kisongi officielle akobandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement et encore informé na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Boye maka video na biso bo salela biso pe ba partage nde likambo biso tolela ba partage makasi to sepelaka penza na ba partage na bino nde salaka ke ba video na biso etambolaka. Soki bo salela biso partage te en tout cas wana eza koboma biso. Boza na besoin boye banini ezoleka bo salela biso partage et encourager biso parce que tango vidéo etambolaka et encouragera biso lisusu ya kokende kolukela bino ba matière. Mais soki ba vidéo ezotambola te et décourageaka de l'autre côté otali ba vidéo yango ezokenda tate na luka matière lisusu ya nini. Mais soki ezokende epesaka biso makasi ya okende koluka toyebi ke la plupart des gens basalelaki biso partage. Voilà. Lelo la famille toye na makambo ya Barcelone Naomi na bandi ebele batu toyebi comédienne na biso na kombo ya Barcelone, toyebi ndenge ya jouaka, toyebi ndenge ya zalaka, toyebi ye en tout cas na bandana no Barcelone Naomi azalaka mwasi moko problématique te mais alingaka te muto aya ko bebisa réputation na ye wana penza ekosimba te. Barcelone soki ozoya na ndenge ya koloba kino yondo lingi ya kobebisa réputation na ye en tout cas bogoswana mabe bogoshuka pe mabe azalaka bongo mais c'est une femme qui se respecte beaucoup. Mama année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobali esalaka te pe eza mukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi ba mama na ba problème ya mabota myome fibro trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavke bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo bona bokono ya diabète AVC tension tope obésité gavker gros solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela
la santé n'a pas de prix. Quand tu es sarabino, bate la santé na yo. Ceux qui ont battu la santé na yo te, mutumoko te, arutikala ko bate la santé na yo te. Yango eza toujours malamu en tant que mutu, o mimonike na nzoto na yo ozoyo ka bien te, benga gafker na lombangu, aya ko sunga yo, benga gafker pour que makambo na yo ekende bien pe etambola bien. Gafker azawana azo sunga bandeko nyonso oyo bazana problème ya santé. Ba joyeux anniversaire nanu na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo. Toyebi ke boza ebele oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino. Quand ndenge toyebisaka bino ko célébrer anniversaire ezalaka penza lipamboli ya makasi. Tant de personnes lelo oyo bazate mais soki yo ozali mukolo lelo ozali c'est par la grâce de Dieu yango qui sont officiel na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango. Nos sincères condoléances na bandeko nyonso oyo baza na matanga. Matanga bandeko nanga eyebisaka mutu te ke non lelo nde tokoyepa na bino. Matanga yaka na ndenge nango, matanga yaka na ba degré nango. Yango ezalaka toujours malamu, ezalaka toujours ya motuya. Soki batu bazolela lela na bango ezalaka toujours bien. Yango qui sont officiel na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso o baza na matanga na ba famille nyonso oyo baza ko lela. Voilà la famille toye lelo oyo na Barcelone Naomi ka ndenge boyebi soki video ya sike koti seke makambo ekoti. Tokoki ko vanda ka te ke no to vandi ka boye toye ko lancer vidéo sans makambo te. Donc soki video ya sike koti seke makambo ya sikape e jali ezalaka bongo. Yango bandeko nanga lelo oyo toyeli bino Barcelone Naomi makambo ya kafu pe makambo ya kilikili ezali ba dossier ya somo ezali ba dossier ya makasi ezali ba dossier eza nini tola mukaka aboye toye komona video Barcelone ayaki kotia na YouTube na ye bandeko nanga atuti ba bordir kuna penza alobi bino moko boyebi Barcelone alingaka te moto aya ko sa réputation na ye alingaka na ye te alingaka ba je wana te eza na bato mosusu koyeki koya sur les réseaux sociaux fingi na yo ye ti olembi akotikala koya ko répondre te mais avec Barcelone ce n'est pas le cas ye soki oye ko finga en tout cas ayaka toujours parce que ya finga kana ye batu te a provokaka pe batu te mais c'est comme si batunde balingaka toujours koya ko sa réputation na ye et surtout que bamoni ke azalaka lisusu na kine te parce que babuzoba oyo e bandai komona na tepe bandai ko salima te tango Barcelone azalaki na kine au moment kaka oyo Barcelone ayaki kolongwa kine ake na poto epa ya mobali na ye nde tokomi komona ya de ces personnes oyo bakomi kosalela Barcelone ba émission pona koya kofinga soki ka Barcelone asali mwa vidéo na ye asali mwa émission na chaîne na ye alobi mo makambo au mona ki après un moment donné ba okata kataka ba mo maloba moko boye ba komi kosalela ngo ba analyse na ndenge nango sikoyo comme elle aussi ne se laisse jamais faire alobi te na koti ko vanda ka boye ba to ebele lelo oyo bakota na babuzoba ebele likolo kaka tika bango ba finga ba mesana tika bango ba kolemba ba tika la kolemba te ba finga ka bato ya ye penza na ye na moto na ye comme d'habitude aye penza ko répondre bato la famille nazotie la bino moi vidéo wana ya mukuse to landa Barcelone ndenge zoloba et après to kozonga pona ko continuer message na biso pe émission na biso ya lelo na ndenge moko ya kitoko to landa et on se retrouve juste après kamakasi parce que na moni bande ya basi moko boye o bazanga objectif na vie on dirait compagnon bo sala ki ya ba mensonge ya finga batu à l'occasion de rien ya rekose la batu ba makambo à l'occasion de rien o bino voler la ba salaire je m'en fous de ça en tout cas il faut bien recontrôler hein batu na bino besoin ba papier hygiénique ba mone bo finga nga bo konta na terrain na été moi je ne suis pas votre pote OK non bien tant boyaka na Congo na ba TV o ganga makasi moi je suis votre ami na camarade na bino na Barcelone na camarade na bino na baki na ngo place to vanda ka mona na longa na bandira na bino esinga na ebibi
Pour vous faire de cas, vous créer le remords boy, Jacques, Barcelone, Lobaki, et puis on y va comme il s'engueule le remords betana. Bon, on a très bien. Na vie n'a pas banana botama. Nazala les chèques. Na vie n'a pas banana botama. Na tikala za mukala ya mutu te. Au moins ba kholi bino bo jouer ba ki mukala. Nas continue ko fa no sa roté. Je suis maman formidable. Nomi Barcelone. Et bon on m'a pété. Moi je ne suis pas du genre boyer botangi comme on a ndenga mabe et puis na lobi que non na tiki binoti. Je vais me défendre jusqu'à l'infini. Si la souka on se défendre. Non, beaucoup de biso to fana na biso na famille théâtre na biso. Boye bo panza bo créer ba camp. Yanga nini? Place bo soka mbeli boye ko kabola ko diviser théâtre bo mona long nanga. Place bo sala ba bêtise na bino bo mona long nanga. Comment se fait-il nga no vendre boye? Bato ba dotine de langa ba lien oya lobino bo et en plus bo manquer nga respect pe bo finga tout bo finga nga bino moko nio surtout bo finga nga bino na bana bino donc ba insulte nio so bo finga retour à l'expéditeur bo zonga ngo au nom de Jésus bino bo kanisi bino bo yo lia bato na internet ya biso na ba 2013 tonto ça va succès na internet bo sala wa tango bo sala na mabala wa mbandaka et bo respecter bato s'il vous plaît. Oh, comment vous avez la facilité? Ils ont manqué à cause il y a $50, $100. Pourquoi? Bon, c'est YouTube. YouTube. Donc, vous pouvez sauter au niveau de l'appartement de Bakini. YouTube. Mais vous êtes malade. Comment on a un boutique? On a un jardin, on a un banana. Naza na mama ya bana nokolinga te mutu moko boye atambusa kombo na ngana bandenge moko boye oyo batinde ninga lie na otala mwana nga tunanga mama on t'a dit que tu es aigri imbécile a aigri bino boye aigri bino boye aigri nga Barcelone monde théâtre banda na atina set banda na pa masumu tina nkela nani nga na oyokela zuwa ne loko nini bino bolinga ka ba nyoso ka ba yaka boye biso to sala ba délire bino bolingi te do bolibo panza biso motema boye ba katsa motema mais vous êtes malade moi ma boma franchement bobala mibali na bambongo ya kofinga biso to nzima na biso boboko la mibali na bino na bambongo ya YouTube pona kofinga bato ya ba réputation bato to nzima mais likamanga bonito bokomi da ba mikala yaya bolia ba salaire na bino bo ça ke mukala bokumisa bat na bino comment bolingi ka ko mélanger po okumisa mutu na yo il faut yo ko pota ba mama batu makambu po ngane na bona mama batu na mama ya batu na za mama onana bana nanga na famille nanga veut dire na za mama ya batu boyaka na facilité boy kombo ya ba responsable ya batu bino bozo ba mikala po ça ki mikala na bino quand même. Netinga bolinga ba mibali na bino bokola ka mibali na bino ba bonga YouTube etali biso te wona ba vi na bino ndanga nini nga Barcelone monja théâtre ko ena mutu moko te na manka respect ena mutu moko te ke na finga ena mutu moko te ke na chola batu tu ba batunanga si lelo ba master nga to zala na boba koketi sasa si lelo to rana bango bien to sona te elote ba kareni ya mado to bien ba renate il faut que to zala bien ba marina ngoi ba papa Serge ba Nicole Bakata ba Gabriel ba yana biso to zala bien ce qu'on a évité ba comment na biso to bo vendre bo zala na monde des ténèbres bolobi ke bo créer boya ko finga ngai pona sali bino nini boya ko finga nga na sali bino nini boya ka kinga na kombo na bino parce que tindi mokile ko sila bo na bino ba jio to ko sala mote ba mamo yo quand le bino to ko sala mote bo respecter ba na bino. Voilà, de retour la famille. Na bandi ebele ya bato to yoki message à Barcelone. Avant na kota nanu na moi analyse nanga o na olinga ko sala lelo na lingi nanu na présenter ba sincère condoléances na famille artistique. Ka ndenge to yuti ko mona biso nyonso mama bolingo atika ki biso et de l'autre côté lobby to yakika kolala to la muki boye
toye kozwa sango ya ndeko na biso comédien na kombo ya Pepito ye pe autaki kotika biso. Pepito wana abandaki kojouer mingi epai ya président Bobo Manoka nde place abandaki kojouer donc ilobi wana balobi asalaki ka fièvre oyo asalaki c'était depuis samedi dimanche ale baye komema ye na hôpital le lundi wana akotaki hôpital et puis mardi aye kokota le lundi kana butu ayaki kokota koma na koma wana aleye kosala que mardi lobi atikaki biso. Bandeko na nga toyeba ndenge nini na kotambola na mokili oyo soki boomona bato baza kokufa yo pe de ton côté soki otambolaka mabe banda kobongisa nzela na yo. Pourquoi? Parce que toyebaka ya lelo na biso te mais ya lobi na biso toyebaka yango te pe tokotikala koyeba yango te. Yango ezalaka toujours malamu en tant que mutu bongisa nzela na yo. Mes sincères condoléances na famille artistique nyonso. Voilà. Tobeta nanu masolo ya Barcelone na badur na ye ndenge alobi bandeko na nga. En tout cas internet oyo ezaka pasi. C'est vrai mutu nyonso tango afungolaka chaîne ayebi ke au-delà ya musala il faut na futama mais ekozala pasi pe mawa o futama mbongo mafinga okosela batu makambo pour que oyebi ke batu bakotalanga fin du mois na ozanga mbongo te eza pasi pe mawa. Batu o bazo finga boyebi te ba charge nini baza nango boyebi te e boyebi te makambo nini bagardaka na mitema na bango boyebi te. Yango bomona batu mosusu au-delà ozozwa mbongo na ba YouTube mais makambo malonga osala na vite ba problème ezotikaka yo te. Pourquoi? Parce que ovandeli na yo mafinga. C'est vraiment dommage. Makambo moko ya soni penza ya makasi. Lelo oyo kandenge Barcelone alobi soki nani ayaki na mbeli plutôt koya kokabwa makambo ya ba comédien ezaka pasi. Na kala wana depuis toyeba ba mama bolingo o bakufi ba mama bomengo ba groupe salongo ndenge bandaki ba mama wana baza batu moko ba papa elombe bazalaki na batana ya makasi. Totikala koyoka ta mukolo moko tekeno bango wana bango aba o basalaki ba o bakendaki totikala komona ngote. Toye komona kaka awa biso toza baba tutel eye komema makambo ebele. Et aujourd'hui vous allez comprendre qu'il y a même beaucoup de comédiens oyo baza kokufa chaque année. Ba comédiens bakomi kokufa. Pourquoi? Parce que il n'y a pas l'unité. Bakomika kofingana ba mosusu bazoya na ba réseaux sociaux pona koloba keno bango balia mutu kingandi. Donc ba makambo moko bandeko nanga ezosala soni ya makasi. Toyebi ke na ba pays mosusu makambo yo esali maka biso toza bato mutu kingandi toza bato kingandi mais ya Kongo na biso ekomi koleka na kindoki ekomi kokota na kati. Na salaki analyse moko na liwa ya papa Richard Mukoko na lobaki na lobi soki tokoki kozonga depuis 2022 ti na lelo oyo batu o ba comédien baza kokufaka to bandaka toujours à partir à mars nde to bandaka kokunda ba comédien ezalaka soki mobali nde abandi oya kolanda ekozala mwasi awa au mona ba kolanda na landana. Après quelque temps bopemi to bokoma na ba juin juillet kimia boyoka lisusu teke comédien kingandi akufaki. Soki bobandi na mwasi boyeba ke oya kolanda kozala mobali ka ndenge bomona ki bino nyonso papa Richard de muto bandaki bazokunda papa Richard toye komona lisusu matanga ya nani ya mama na biso bolingo ye wana kutu nanu bakunzi ete matanga batu bazolela nanu ye wana toye komona nani Pepito pe aye kosala nini akufi la famille. Bino ba comédien ezote ya bino te. Mais bino ba comédien boyebi ke mosusu bozana mitema mabe. Bozana toloba bozana mitema mabe. Comment ça fait-il que ata soki ozana batu o ba fingela kayo batu mais kozala mwana nzambe quand même. Boyebi saka ba communicateur na ba communicatrice na bino ke ngana boy nanga
bo bando sumu kaka na kombo na nga ekozala malamu en tant que batu soki bolingi bosalela nga analyse bien que nafutaka parce que nous savons tous que il y a de ces personnes où bafutamaka fin du mois pona koya kofingelaka baninga mais okoki koyebisa batu na yo oyo bafingelaka yo tombolaka bafilme na ngai botombolaka kaka bafilme na biso ekendaka liboso ke koyaka kofinga kolingaka kobebisa bareputation ya baninga ekozala malamu ekozala penza malamu l'essentiel bazofutama ke batu baya sur les réseaux sociaux bafingaka na kombo na yo est-ce que ozoyoka soki bakotie yo na place ya baninga oyo tindaka batu baya kofingela yo batia yo na baplace na bango okolinga eza na ndeko moko ayebisa biso alobi eza na makambo moko ebimaki sur les réseaux sociaux tango ebimaki bafingaki Bellevie makasi kofinga bafingaki Bellevie tango ayaki koyoka ba audio wana ya makambo na ye keno azalaka lele balobi Bellevie azalaki atakutu a mesure te ya kokanga telefone na maboko akomaki kolenga neti mutu moko alingi akweya imagine boye kofinga mutu na makambo ezala ya solo ezala ya lokuta lelo to lobi mutu wana ye kokufa akufi na mutu na yo pona mafingo fingaki est-ce que ozala na kimia na vino yo mobimba na bandi te ozala na kimia te lelo oyo ba YouTube oyo il y a des personnes au ba osalela YouTube neti ba biso tozoya pona analyse ya ozongisa batu na nzela kote ya kabatu mais okoki jamais kofongola ka chaîne yo pona koya kofinga ka batu pona koya kaka kobebisa ka ba réputation ya baninga eza bien te mindele oto omona ba ofongola ka ba chaîne na bango ya ba YouTube pona kolekisa batu komia kosala biloko koma kolamba koma kosala ba shopping ba biloko moko okoki pe ovandi pe otie makanisi na yo bisika moko lobi nga pe soki na sali boye nakoki kotalima eza kaka te no na ya kofinga ka batu na ya kosabola ka batu wana nde na kotalima te mais soki botala ta ba chaîne ya batu o ba ofingaka na ba live oui beaucoup de gens ba kotaka mais après ba views elaka ya combien eza ka pasi ya